alanga m'apprenti babeta bateta batelemi ayi ba sekanga ah Diego Milito aye pa betaka ma badeta na akia mungu na mufuata nikaenda naye paka chini akia mungu na mufuata nikaenda naye popote anapotaka yeye wawa baby nanga mwana moke kitoko na ye lekai soki atalinga na krakesia na sina koma kiwelewele na bolingo na yo mitiane sika na ango komona naza na raison mama mawa bebe oza wapi mama nazoluka yo Utura oi bebe na yo kona kifali bukie Sarah baby love you forever Sarah love you forever Sarah muzuri sana wela meshakuwa mama chukua mali siendi mbali mami Sara akinikataye sitakuwa na mani sitaki kula kuku ya mbali nataka nile kwa jirani leka mwebo mimboka ikomba mwanango Sara akoseka mino pembe bosona yende moindo Sara is so beautiful I love you forever my sweet baby yo I am feeling you come back to me baby nikifunga ndoa nitakuwa na yeye milele na milele uzuri wake yani sawa sawa na Maria mama na Yesu akishanipa mgongoni akishanipa mgongoni macho yake yanaanganganga ngoya yeye akinitazama nasikia raha akinita chekeda mimi naitikia sheri ulingo nanga ndeyo sheri mutema nanga ndeyo sheri oh mama ye nazongi mboka yeye oyo suka makambo bana bangali yeye bakomi ndenge kozonga nazongi likamo yako kamwa ba sheri seteo babimi I love you Sarah my baby I love you baby I love you, baby. Sarah mapenzi, I love you, baby. Chers internautes de partout dans le monde, là où vous êtes en train de suivre en ce moment, moi la votre animatrice des émissions en ligne, Sarah Tola, dans notre émission à la découverte et station des stars. Et aujourd'hui je vais recevoir pour vous un artiste musicien, mais un ancien animateur au nom de Chekeda, anti-choc de Boziana. Et avant de présenter mon invité, je profite de dire merci à mon Dieu, un grand merci à mon mari Diego Milito, un grand merci à toi David Dominga derrière la caméra.
J'ai dit un grand merci à toi aussi, héritier, qui a monté ma chérie. Un grand merci à Fiston, 2 heures depuis Paris, à montre confinement Kaka. Un grand merci à vous, couple Orlando Domingos. Amélia Moé Bamoté, ma Mikolo, comme couple Orlando Domingos. Amélia Moé Bamoté, ma Orlando. Et mariage à vous encore, j'ai dit aussi un grand merci à ma sponsor officielle, boutique Michelina Store Mouchinda. Je vois maman Michelina Souka, sans oublier mon oncle Oscar Leta na Mouchinda, hyper comptable. Je vois maman Jenny Beta l'industriel, moi aussi à Pembe, et sans oublier le président Charles Tambou. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Je dis déjà bonjour à toi, Tchekeda. Bonjour. Bonne santé. Santé Kitoko. Yo, bangi corona te munda fedi oe na oki. Ah non, bandai na mo déjà déjà un mois. Donc yo e bandi o a. Non, bandai déjà kuna mais na bamboka mususu na state na moment ne kuna state Oh, donc state fait déjà. Donc il y a un mutual kuna state donc il y a un événement donc state mais en toi. C'est ça. Ton vrai nom. Tchekeda Dar es Salaam. Comme bon que papa na maman ba botela ba Sarah Tola Benanga. OK, na komona Sami ici. Sami ici. Ouais. Wama kumba père, kumba mère, Sami ici. Nanenga ars kinda nanenga Tchekeda Dar es Salaam. Tout sur la moi muké Tchekeda Dar es Salaam. Pourquoi au Tchad Dar es Salaam? Yoza kinoa monaki mais auquel a besoin de mon Tchekeda Dar es Salaam. Dar es Salaam, ils ont quand même capitale parmi l'Afrique, la capitale, il y a la capitale à paix. Il y a paix par rapport à l'histoire. Salam, ils ont un soirée. Ils ont surtout ça, ils ont Kenya. Qui n'a pas Dar es Salaam. Comme tout ça, nous sommes la master, Dar es Salaam, petit Calabon, on a toute notre signification. Non, il y a toute l'histoire. Donc, Dar es Salaam, il y a un système à paix. Ah d'accord. Pour la réponse na yo Tchekeda. Et bateau Bolanda biso ba Tchekeda artiste musicien. Mais ba meka ko ba moi parcours na yo mukie Tchekeda azalaki animateur na anti-choc ya vient na biso boziana. Bon Tchekeda bani musique kana ba tchengi to. Ouais. Na commune qui bandika nito bana tinga orchestre na ngalo mangi na nito ba professionnel za t-shirt beti na t-shirt 4 ans na yo kana wana vient na CMO animateur karakila intégral balibuka buya tuzana banwana za yo wana ayo kindi na komo beta misi wana banini ba 2006 ayo kindi komo beta musique interprétation pour ça kosa wana wapi kana Kishasa lakini hao lakini naomba muziki na papa musika sasa wakitaisa ya maison mère peta na hiyo sona nous repose un peu papa yeye après wana na yo film au Tchad Bumbashi à studio na dia il va nous baba artiste ndio ba compagnie ya bouton na sala ba boulot pata vie wana ouais abina ngayo fona memoga no Bumbashi Kepi Prince oui Papi Prince Kepi Prince memoga no Bumbashi na sali na Bumbashi après na petite salama pour Dar es Salaam évolue donc c'est que tout le bas avant comme na mboko comme déjà là on faut ça va tout Hollande biso et artiste na biso Tchekeda za résider na États-Unis c'est ça oui na kuna na banda ko parler donc c'est la famille des ans ouais en tout cas bato Hollande biso pe ba olinga o la biso moi biloko va to continuer na ba question na biso to yo kata moi qui bosi à l'époque quand tu étais OK on a le logo ba crier OK on a Geneviève. Ah, mwakala, trop. Allez ya Mariki Zengi mama na bana babenga ye na lipalandi mama Mariki Zengio
nzete na mwana cd mama na bana mama 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 wana vya madonba 2003 la zone sur la kikala te tozo atama mwana muke wana manaka mandefu kuti limite lo bote pesa biso atama kilelo ya yo moko to yoka muzika ya ndona acha Mungu na mufuata nitaenda naye paka chini. Acha Mungu na mufuata nitaenda naye popote anapotaka yeye. Wawa baby baby nanga mwana mokesia mkitoko naye lekae soki atalinga na krake azobomanga bomanga bomanga azobomanga bomanga azobomanga bomanga everybody come to dance, baby go, come to dance. I know you like to dance, mama I know you like to move, mama yo. Check it, I am singing. All my people are giving you everything about to me. We are together. We are together, we dance together. Forget your worry, bring on the ambience, bro. Kangani puta tobina malinga, shit. Kangani puta tobina malinga, shit. Ah bon? En tout cas, Chekeda, merci d'avoir dit rythme bien. Mais na comprendre na atende leki kaka anglais Kiswahili mais ce qu'on biso pe na kin awa yo ke na biso na ba word anglais yo comme no pe ka musique internationale to loba te dans musique internationale parce que musique qui parle langue musique za base ya mélodie c'est-à-dire que mutako yemba ne ba langue moko boye mais ce qui mélodie za ka kitoko c'est-à-dire que joie tout monde ba musique ya banda ba nigérien côté la biso na kata to sepela na ngope to bina mais to yo kate bon donc mélodie donc il babilo pa linga les azana tozana loko tozana babilo ba linga rebelle Amélia moi ba bisa inga lobi Sarah Tola ndenge zo ya mbachekida na relation ni bazara na ngona vie na bozi na tilelo et puis relation ni bazara na ngona brigade Sarbati. Non, grand-père Benz, on a papa, le but tout est RTNC, il y a qui studio, on a une émission, on a vraiment père, donc père, il y a donc une mission, mais comme il y a un temps où on a une étoile bien à Babio, na simba qui basaki, marambutu, donc il m'a embouté à vie, donc il y a un qui peut être si vous faites ça, on va changer, kabole la mission, c'est un peu ça. Donc on a ma papa, venant à brigade, on a voulu parler, on a voulu la TV, on a bidozel, on a biqué, allez là qui est locaux, on a fiston, allez là qui kaka bani. Iye mama mama lolo budya kimayatyo budya kimayatyo samuna kusosa didio samuna kusosa rambo samuna kusosa mopa mokonzi kwatra koramane on a ma vidéo donc on a voulu parler on a déjà donc parler donc on le tout. Ça, et les loups, tu vas retenir Chekeda musicien, artiste, musicien, chanteur, animateur, na place nini? Pas bien artiste parce que donc artiste complet, tu chantes. Moi critique ça, pour ça la batterie ça, c'est-à-dire que moi pour me koyemba, moi pour me koboaka, c'est un peu ça donc c'est un peu ça. Donc tu vas retenir artiste. Ouais. Et si quoi
orchestre na yo soit toza na orchestre ozo évoluer précisément ozo évoluer aux États-Unis tozo évoluer non toi bon sona bin bon tozo évoluer comme ça d'autres artistes ça non solo mais soki alinga travailler ou bien ndenge ezalaka tala bamikili biso ndenge na orchestre ya tokomisaka orchestre mais na ndenge vraiment nde tobengamaka international c'est-à-dire que artiste aza moto atravaillaka akokota so alinga kota studio c'est-à-dire atravaille baplan na ye abengi bato oyo ayebika kobenga baye batravaille so ekomi mpe ke tant que non ya concert obenga soki bawana baza dispo obenga bango baye babeti concert mais na moment oyo naka na bana maika ndenge ezalaka onga nayebi ke non moto so nabengi ye mpona eloko bongo naza satisfait moto so nabengi ye mpona eloko bongo naza satisfait nayaki awa nayaki lema kosala boulot na ngai bon album déjà studio album na presque eza yango déjà suka mais elika générique esenga moi ngai yango na ngai nazwi mpe chance ya travailler na ngai album générique ese sili na minute efai nazala déjà na Dar es Salaam pour ça mais pourquoi tu es toujours na Dar es Salaam? Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas Dar es Salaam? Moi qualité pour le clip non qualité na mambutu na moi matière pe ya moi matière ya mimi makambo libanda. C'est un peu ça. Mana congolais mais évolue kuna na sécurité kuna ba state artiste na beta na wengete na beta na quartier la tête mais quand même au senti que moi notion ana moi qui tire libanda ça la rappelle bien. Tu vois c'est un peu ça donc Dar es Salaam moi qualité clip tu vois na ina sali audio parce que na dit que Congo côté audio. Non mais na tunika pour na clip te mais apparemment soto beti na YouTube tout le monde a ba concert na presque nous c'est Dar es Salaam parce que ça mon boka mais sali qui Kenya, Dar es Salaam, Uganda, nana mwa fanatique qui avant on lolo mo lelo na yo banda mwa promotion na Congo mais lelo ndina beso na chelo na na net to na chelo na YouTube ba Tanzania ni no banda OK parce que c'est na Congo pour na promotion ba Congo beso ba ndio découvrir nga mais kuna ndebe ma donc ils a moi Est Afrique wana Kenya c'est un peu ça ben fort ni nous sala ibena ke okanga Tanzanie Kenya ni mozoloba wana ke ba pesa o confiance to chance wana ya yoka musique na parce que ça facilite na mboka mopaya ke ofandisi pe makambo pe ke batanga kombo na yo tependule boy bato ba net boze sanga soko chelo bato mingi bayara ba ya liboso bata Tanzania wana ya donc bon musala na ora na yo ba bon izaka ke ba mise ba ebele ba Congo mise ba ebele nga ko kena Tanzania zo na ngape tami TV nga ba ina ne 2 ans de masolo fuma na wala ka ke c'est aussi na ngana na longwa na ngwa ça dit ngata na ok Dar es Salaam na bisa nzambe kana bi to beta dia na lokese ya biso nde to yebi ka nde to ka banzela ni ba ni to beta na moto na mais akembo ka oza ka ke vie parce que vie mutu na sadiki o tuna bando sala ni na bando yekola ni na bando sala before so na komi kuna na bando sala mo kana puis on a koma kuna na bando sala ngo kaka ndingi na bando travail zamba za munene pesa wa pesa c'est pesa. Merci beaucoup Chekeda toyo ka oli susu toyo ko mbalo na koyemba parce que na koyemba beza na sudenga. Azodenda mwanango azodenda petitango azodenda sukesimbinga nalenga kae uraya yinga naloba kutekosa soto na ye pete melokolambisa kotumba bacha mayonnaise na ketchup maloba na ye sukali nikola mope mpona ye na ndimi bobenganga yuma penana bota ye Maria mama na Yesu toyemba ozana nakoma nanga kaka wiwi atindaka nga kaka ndenge alingi abimaka na ntongo azonga midi ata nakuti ye na mobali nakoloba eloko te mpo nalingi ye ndani ya moyo wangu nakupenda ye. La Chérie, Kabamba, Palme Beach, mon vieux Serge Fouala. Nazombongo wapi pona bala ye monoyo.
azwa mbongo wapi mpona bala ye aza bagu nanga peti tango aza na eloko oyo bayaya balela ye taine tai tande badepute na parlema deba mpona yango tunanga nayebi so nini abomakanga kaka soki aseki misone migemige matama ne lokola mwana popisia yangwane omakanga mamae yangwane omakanga mamae yangwane omakanga yaya yangwane omakanga yaya azodenda mwanango azodenda soki asiminga nalengaka ye kura ya yinga naloba kutekosa zoto na ye petepete me lokola mbisa kotumba bacha mayonnaise na ketchup maloba na ye sukali lokola mopeli mpo na ye na ndimi bobenganga yuma enana bota ye maria mama na yesu toyemba ozana 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 ozana. Merci beaucoup Tchekida. En tout cas déjà oui bien. Merci. Dans le domaine de la musique, mais dans ça vraiment la chronique musicale, félicitations. Merci. Et comment la lelo ba générique zobima na Congo, na RDCA, on peut ba artistes musiciens. Et j'espère que la ngo atani mozaki di banda kuna les États-Unis nous aura pété un retard là. Déjà générique ni ouais marqué yo, comme marqué dans le sens que ça déjà aux pas animateur. Déjà année oui déjà nengo bois qui penda na sentir que na ba créer brigade parole en aux animateurs et musalato générique nini oh que so vandi pendo générique on a pas travailler ça va. Ah non, c'est tout devant générique on peut sa chance nini mais pas inspire. Wana kutu izana ngutu. Ozobeta mabe. Wana yo bidon qui wana la world different n'est-ce pas bien quoi, c'est un peu ça, ce que ça on a bien fou. Il y a générique. Il y a moi moi le bon donner ba générique. Est-ce que na cause mais à part innocent. À part innocent ba master de la générique na bango za bien mais oh vraiment les tolo ka no tuninga. Oh quand même bien, tout le monde ngata la net, c'est innocent on a c'est innocent oui parce qu'on a bon tout qui est na ba animateur on va zo boire na lelo na Congo ba animateur on va zo boire lelo na Congo so vendre pendo talo bité jo abosa l'animateur va boire des bazé ata 2 3 photo to polémique on qui a boire bien Kabuya boire bien merci à boire bien même si ba kombo ebundu c'est ça mais tout dans la taille bien assez quand même quand même ba kombo ba tout quand même ça même qui nous sous na posa. Merci beaucoup oko yebisa ba fanatique na ya Tanzanie ozala ba production programme na yo ya mois d'avril parce que peut-être soko zara na kin soko sisi studio peut-être dans ba tout sous bolinga ba yem sous mois dédicace kande ezalaka to ebito bon studio déjà na sina sisi mois déjà elle est au ça générique mais écoute bien que moi temps on a quand même ya écoute bien sous moi quelque chante mais là on a voulu bagarre non mais bien que na mon niveau base au moins temps na bango pe ya ko découvrir c'est un peu ça donc na pesi mbote na bato tout ba obalinga ko soutenir ba artiste donc toza wana pona bango na pesi mbote na pas vient na Thierry Kabamba yo bandi de opesa mbote na pesa déjà mbote pour tala ka place to vandi vient na ngasi na leki mais bien que ozonga state mais Palme Beach Palme Beach toza na espace Palme Beach ya mon vieux Jojo Thierry Kabamba. OK donc bateau tout ba soutenir l'artiste on est là toujours pour ça la musala album ici dans album sur 2021 mais pour on peut sa date qui pour album mais ils ont moi parce que pour on donc ba programme nyonso et comme il reporté bon yangwana donc nina pour faire déjà na qui le Dar es Salaam pour la clip mais a déjà bloqué je pense que nous allons dans state après state et donc il est pour continuer la clip donc mais le programme la biso obandozo ngo même yo za na toujours na biki soutien za makasi c'est un peu ça quoi en tout cas merci beaucoup na bato tout ba 18 ans pour biso merci beaucoup na ba doser mais ngala olinga lokoza plus na Dar es Salaam
toke là na Kiswahili ngana hivi na Kiswahili te mais kako ndugu wapenzi s'adresser na bana Dar es Salaam. Ndugu wapenzi, najua mnaona Cheke Da Dar es Salaam yuko hapa, msanii yenu mnamfahamu muda mrefu, anafanya manyimbo ambao wenyewe mnajua. Tuko hapa, niko hapa nyumbani Kongo, lakini nilikuwa lazima nije huku Tanzania kufanya mavideo kama kawaida, lakini sisi wote tunajua mambo ya corona ndio imesababisha tukae kwanza hivi, lakini najua baada ya miezi miwili nitakuja Tanzania, nitakuja kufanya video. Album yenu inakuja, inaitwa Hakuna Matata. Asante sana na shukuru. Toke siko na bana États-Unis. Tosuku sana nzembo. Everybody, my name is Cheke Da. I know I'm coming just the Congo, just make sure for my album. His name Hakuna Matata, Hakuna Matata. Everybody just wait my album, just come back, just coming. Thank you so much. Nako suka no bonte so na tunu question te. Instrument musical préféré dans les arabes? La guitare. Ah. Bando ya baba musicien nazo kende ka guitare. Guitare au grand talent pe. Ala mega moi mukia. Pesa mega ko ah. Mega na nega moi. Ya basket kaka, créer kaka. Utazala guitare à gratara boy vraiment. Ana ngama apprenti babeta batita batelemia. Yayi ba sekanga. Ah Diego Bilito e pa betaka. Ma badeta na. Akia Mungu namufuata nikaenda naye paka chini. Akia Mungu namufuata nikaenda naye popote anapotaka yeye. Wawa baby nanga mwana moke kitoko naye nekaye. Soki atalinga na krakesia. Na sina koma kiwelewele na bolingo na yo ye. Mitane sika na ango komona naza na raison mama uwa bebe uza wapi mama nazoluka yo ye utoya oi bebe na yo kona kifali bukie c'est le problème zaki na zwa temps na ufana na Eldorado. Eldorado vraiment wana mamu susu makifi pesa ngali subanzela donc tango zo ngala kifali c'est-à-dire tant tanga fali bato ba vivre na dika baby Eldorado ba comprendre maman ouais mon vieux Eldorado dika mon vieux j'ai appelé ça 4 champs ya Ophélie kitoko. En tout cas merci na EP. Et tu as déjà un producteur? Non, ma producteur. Non, ça on va il faut payer. Il faut payer sur la. On a bêta caillou mais na bêta caillou c'est-à-dire que dans la poto wana mda na bêta caillou mais na bombelo tenga mission te que non amasa nga ba ebi nga na zungi kuna la caillou ndule caillou kuna na producteur te na koya bona kutena muna congolais mo bona expliquer que non na banzemu na bona so beti na ba maison mais to beti ba niti ko ba peso mo valeur wana tu vois. C'est un peu ça, on m'a dit non, on a bêta caillou, on a ça la maçon, on a projet, on a un donc on a comme ça tout ensemble, on a combien à la fin de ma cam, on a un album, donc l'activité tout est dans ça, la vie dans la politique. Bon, nous avons dit qu'on soutenir là. Aïe. Cheke Da, pour ça chrétien, Rosie chrétien. Non, non, chrétien. Chrétien. Il y a des questions là-bas. En tout cas, un grand merci la vidéo pour l'occasion il y a pour l'Andaliso. Et je dis un grand merci à toi aussi d'avoir respecté merci. Donc je dis merci à David Omenga et nous avons besoin d'un guitariste pour accompagner pour que tout le ça la bien. Ok. Sarah, beba la vie forever. Sarah la vie forever. Sarah muzuri sana, wela mesha kuwa mama chukua mali, mimi siendi mbali. Mami Sarah akinikataye, sitakuwa na mani. Sitaki kula kuku ya mbali, nataka nile kuku wa jirani.
makambo ebomi mboka ekoma mwanango Sara akoseka mino pembe poso na yende moyindo. Sara is so beautiful, I love you forever, my sweet baby yoyo, I am feeling you. Come back to me baby. Nikifunga ndoa nitakuwa na yeye milele na milele. Uzuri wake yani sawa sawa na Marima mana Yesu akishanipa mugongoni akishanipa mugongoni macho yake yananganganga ngoya yeye akinitazama nasikia raha akinita chekeda mimi naitikia sheri ulingo nanga ndeyo sheri mutima nanga ndeyo sheri. Oh mama ye nazongi mboka ye oyo suka makambo bana bangali ye bakomi ndenge kozonga nazongi likamo yako kamwa ba chérie c'était oh babimi. I love you Sarah my baby, I love you baby, I love you baby. Sarah mapenzi, I love you baby. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine émission. Ciao.